balobi mikolo bazobenga fali FIFA ngai FIFA fali FIFA nazolela FIFA mabe bato mosusu même za ba chroniqueur mosusu bakomisko neti kaka ata bazaka na bango na katikati me bakomo Alexandre bazaka bato ya fali po kaka bakende mikili ba chroniqueur na biso Peuple de Dieu, shalom, shalom les sous-sous. Église universelle, pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis, oye kumba makana l'homme de Dieu. Moto oyo, nzamba zako utilisé puissamment. Le prophète messager, Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ, ici sur terre, l'homme selon le cœur de Dieu. Moto oyo, nzamba sopeli mafuta, pona ko pambola bana nzambe nyonso. Surtout que, yenda zako kamula satana matoi, pote atika bana nzambe, baye bako évolue bien. Oh ba beng sibino na mo bangé na fête de moisson, il y a 50 jours de jeûne et prière. Oh yeko banda, le 28 mai 2023, ti le 16 juillet 2023, bondi melanga ke satana ko mona makambu na yepe akozala na kokoso. Potour oyo, ezali na ba prière ya kafu kafu. Oyo, nzambe akomi monisa na nzela ya musali na ye. Chaque jour, à awana kati église, à partir ya 15h30, ti 18h30, organise suki wana. Sombele suka bisanga. Ezali mokolo ya clôture dimanche 16 juillet 2023, awana aqua splash. Oyo ezomi na limete industriel 14e rue. Sur poids lourd, boya à partir ya 15h30. Ti 19h30, boya ko vivre nzambe nenga komi monisa na nzela ya mosali na ye. Le prophète messager Emmanuel Dodi tour oyo na ba prière ya kafu kafu balobi satana toko buka e makolo pe toko buka e maboko pote asimba lisusu bana nzambe te mokolo yango putulu ekomata pe makala makotikala po nzambe ya prophète Emmanuel Dodi akokita pe akomi monisa. Dites amen. Alléluia. Mbote na bandeko nyonso ya fimbu na fimbu télévision po awa masolo ya mbanga na idéologie zalaka et puis masolo ya actualité zalaka ngai BG Manda garçon de risque touche tous obeteze de nanti balikutu pete bakolo baba ko lembe na eli susu pona osala analyse sur musique ya Congo na évolution ndenge nini eza ko kendele lelo to kobeta masolo Faire gola à la muki ya solo. Faire gola à la muki ya solo. Pona nini ba concert niveau comme ko yela e lulu ya ko sanganate. Et puis le l'autre robeta sous concert faire gola you arena faire gola francophonie faire gola FESPAM. O ba ozala fara na roga musicien moko susu ya Guinée babilo mo ndengona donc eza ba 4 stars o ba uta na bamboka bipai yon pai pona RDC bazu faire gola Jésus de nuances to robeta lisolo lisusu ya fali niveau za ko ya mabe pour les jaloux vont maigrir tunanga pona nini kisinjora penza bakutani penana faliko qui s'injora penza de retour avec force donc pour sentir beto et bao différence yena to menkempe ko sala analyse wana to robeta les solo ya Ibrator il y a le Mvunzi grand chanteur deuxième meilleur chanteur de mon pays oyo likambo ya Oye komindongo bakangi maman epela nde tozolo babwazana makala par rapport à ba propos atenaki na émission ya ba confort na biso pona ko confirmer likambo azana certitude na ngote il y a je crois madame Christine moi si ya vie de loin on appelle Robeta lisolo nango to robeta lisolo ndenge nini évolution ndule ndenge zo kende bomoni ndenge jibe mpia na koki a confirmer que faire gol azali na ADN ya wenge to confirmer les robeta sur lisolo
ya ndenge nini Fally Ipupa yu arena le 25 ezoya mabe ezoya na chaleur ya osangana te nani ayaki na nani. Et puis na ba actualité mususu oyo eza ke tokobeta beta kaka na cadre kaka to banda lisolongo bien sika na pesa mbote na batu to balingaka BG Manda na pesi merci beaucoup nanu na équipe technique oyo tozo travailler na bango Enoch Gaya na sima ya caméra les dragons de la presse congolaise et puis côté ya réalisation pe montage Whisky Wishia o azo monter ba imaginer kitoko joli à moyen te donc Moussa les a au salama bon comprendre que toza na cadre ya kati ya stade des martyrs nde tozala wa misala ezali ko salema baza ko tia ba lumière publique na kati ya stade donc match eza nango bien nde ka kezalaka donc francophonie le 28 juillet Ferregola déjà yé mutu a ozala na parmi bato ba ko sala ouverture il y a francophonie donc le 28 Ferregola a ozala awa na stade des martyrs na francophonie na compte ya francophonie et puis les sous les 15 Ferregola azozala na FESPAM kuna oyo kozala ke fara roga kozala ndenge nini roga olakisa ke guitare na ye ezaka ya nganga ou bien ezaka ya ndenge nini pe Ferregola olakisa ke ayembaka danger ou bien ekozala ndenge po ekozala show braser koyinda wana pesi mbote na mbotalika so azakuna donc je crois que tokozwa ba image ndenge kaka ezalaka tant susu pe na cadre kaka ya vérité polele équipe ya fimbo na fimbo pe ko katsa Brazzaville na cadre kaka ya ozula bino ba information solo na ya solo ya sûr et puis donc héroïne na mabe Ferregola a ozala na FESPAM le 15 oyo le 15 juillet donc c'est samedi je crois samedi bien vendredi donc pour les 12 et ça mercredi et jeudi les 14 les 13 vendredi les 14 donc samedi oyo ne Ferregola robeta na FESPAM oyo vous allez mo bangé na festival panafricain avec impact na idéologie. Jésus de Nyon salamuki ya solo tito monaki na sport na ya salaki wana alamuki na kata tombo e mama na ngai Ferregola Ferregola alamuki na tombo ya solo Ferregola alamuki na tombo ya solo o eza que kobeta stade des martyrs na ye fongoli masolo ebele kobeta stade des martyrs na ye fongoli masolo ebele oyo na moni auto signer sous contrat na société moko ya loterie babetaka ba net ba Paris foot ba winner auto signer contrat na bango et puis ba concert comme ko ya moi kili o lelo Ferregola na Fally Ipupa bayoko lakisa biso ke génération mususu e bandi et puis bango bat baza ko chapeauter en tout cas nga nazala vraiment na fierté ya kozala na artiste ya bongo na République démocratique du Congo lokola Fally Ipupa lokola Ferregola oyo bazo sala fierté ya musique na biso et na ba degré nyonso or mi mangamo ya ba polémique auto komona ya côté ya magamba procès ya kidnapping garçon na soki playboy soki boy play oyo asambaki mama kidnapping alobi ke bakotelaki
c'est Léon a parlé. En tout cas, on a rolo baboué. Au moni tout autour il y a des musiciens. Et ça y a batu ya ndenge na ndenge bayaka. Quel que soit na yeba ou na yeba te, mais mutu na mutu azana musala na yazo sala. Même ezala ba men o ba betaka ba banko. Nenga zana so beti banko to yoka pe ba bana poto ebele ozaki ba grand men so beti banko azuilar na ye so bendi muku alingi araignée a osala ke kombo na ye batanga tanga yango kombo na ye esalama et puis ba vrai men bato ba koma mina ba banko balinga na ke kombo na bango bana po abeta sko kam banko pena kitoko ebele baza pour ne pas to citera bato ebele o ezaki boyoka ba prêtre baza koyemba bango ba falina ba fere ba Weranson ba jibe ba kofiolomide baza koyemba yemba bango ba josidiena ba vibrateur ba bina filé baza koyemba yemba bango ba na problème te musicien ba tout aza le roi neti bazaka sous forme le roi église baza au milieu du village pour na église batu bayaka kuna ezala kaka ba santu te pour Jésus-Christ ayaki pona batu mabe na batu malamu ndenge moko pe na milieu ba musicien batu mabe na batu malamu bayaka. Ils ont dépendre de mutu na mutu sala musala na ye, ils ont dépendre na ndenge mutu azo canaliser impact na ye. Po ezana ba mususu o to mona mnaki oaze kwa bandako yemba ye. Mais yako sala na tango régime Kabila bakanga ba fe na biso wana na cadre escroquerie. Mais basibisa peine na bango lelo bazali banda to mona kutuke lelo akoma pe soit PCA ou bien DG ou bien membre na kata administration et entreprise publique moko boye pona koloba ke ba musicien na biso to ba musicien tout court baza batu ezake quel que soit musala oyo salaka mais ya kokoma na point neti oyo ekomaki ya kosamba ya se le scram na suki Playboy et kotanga kombo ya moto lokwa afali na kati ya procès ya bajara bongo ezaka penza bien te et bebisaka image ya bato ebebisaka réputation ya bato pour fali pour pas grand artiste ozoteka image ya mboka makasi libanda oyo ezake likolo ya makambo ya salite oyo yayebi mutu na makolo te ya kosite kombo na ye na kati et eza lisusu na ndenge c'est Léo asambaki je crois que na entre bango na bango ba artiste ba kokozana na ba guerre na bango c'est le scram Poutine oizaki abeta pe adembelaki fali osandemna ke akangi fali pena donc collé serré ti abimisi kombe lelo pe cartonné et ça nango musala ndenge mo pe to mona ki la coste a diembeli fere mais ya yendi balongola ki maboko akwei la coste ndi balongola ki maboko akwei pona nini pourquoi to lobi ngo bongo parce que tango kaka Weranson a sali vidéo alobi ke batu tout concert mzamoko batu tout bakende na stade de Martyrs automatiquement ils ont le rôle
balongoli la Coste maboko na libende wa bandoko diembela Ferré. Malgré tout concert na beta mayi nango et puis batu ba ko kota après a beta pe concerné il est nango bien mais na ndenge impact na ndenge masolo so totali comparaison ya yena seleo ya seleo simba ki ya Didier Lacoste pour Didier Lacoste za pena ba longoli longola maboko no wana ba longoli pena ba pikoli donc ngana osenga appelle susu na Didier Lacoste qui sur simba ki po abeta concert wana mukolo le 24 pour na faire a simba pe kisi wana to kamna ki boro azobimisa sikoyo et simba et osala likambo pour makambo ba kisi yo eza bien kisi yo ezara bien kisi ezara moi bien ndenge na constater kisi yo ezara bien donc tozala na likambo ya Fally na Ferré guerre wana komo koma kitoko na moni mnake guerre ya Fally na Ferré ezo simba yango no moni ngai naza ko appuyer batu tout oyezake bazo ya ko tia sincère et mata côté ya Fally naza ko kumisa bino mabe tina moni kisinjora soli ye moko boy na aigle et ça li kambo c'est-à-dire que et ça la bien pour réveiller ma solo polémique ya musique comme appena loyal pour même actualité ko beta faire et actualité na ye ko beta faire na stade de martyr sentir que actualité comme ki tengu ngambo ya faire sentir que kanyango 3 semaines par rapport ndenge zalaki ya Fally a beta ki kanga ki actualité au sentir que afuka misi batu ebele na ba vie ya wenge Fally pena tchaki bango abike bo kanga na minoko ba vie na nga wenge bo kanga na minoko na bino na ko te bo fongola mbanga na bino po Fally pena kangisa munoko y compris na ba faire et tout mais ko kangisa minoko nenga kangisa ki ba vie ya wenge na batutu ya kofi ko to lobate ya kofi za ibna ke vie longwana na mono soute et loro c'est le nani Fally salaki ko tondi sa stade nenga tondi sa ki wana siko ya Ferré tanga ko beta Ferré siko tondi si lisusu et ça lui plein à craquer et alors a beta pena Fally ni makoko ya solo a côté li ba vie na ya wenge na moni batu nyonso bazolo baka ke Fally a mankaka ba vie ya wenge respecté te to solo rango o eza analyse to solo rango c'est-à-dire ezaki manque ya respecté et donc et là on est bimara manque ya respectant moto comme ko boto la liberté na yi Fally il fallait asala bongo pour na ko lakisa leadership na yi c'est-à-dire ba vie wenge ba ndima yo na lo yengete il fallait approuver bango pour que azala convaincu que petit nabiso Fally c'est bon pourtant on Fally abimisaka album namoni bato suba osala ba analyse eza bien mais Fally tanga abimisaka album droit chemin mazaka na besoin ya soutien ba vie ya wengete ba vie ya wenge mutu ba soutenir makasi JB na wera ba soutenir fort et belé ko ba yebi ba vidéo ezala ke anniversaire ya JB Fally azalaka wana parmi yango nde salaka ou asalaka a défendaka
Mignon Abraham a sengela ke balimbi sa pas papa chéri a sengela pardon. Donc c'est-à-dire que eza babiloko oyo to bosanaka histoire ti. Toro aux la fanatique y artiste boye, toro aux la fanatique y artiste boye, mais likambo ya histoire to lukarate ko changer ngo parce que na lingaka mutu boye. Et tango yoko sala ke mwane tikaka fali na faire et fali na papa chéri et comment neti mwane tikaka faire ayeko poussa na pembe na papa chéri azalaka pe musika te mais na ndenge fali azalaka pembeni ya papa chéri et salaka ke mwane tikaka mais tango fali a jusqu'au distance penza faire ayeko poussa na et comme il à makasi place c'est ça là que il fallait papa chéri a confirmé les choses faire que à la dernière fille ya wenge histoire to bunga ya ngoti na nyonso to na robeta li solo ezalika pona kolobake musique na biso fo ba artiste na biso ba leader na biso esengeli to protéger bango fali na faire même na hérité bazali ba patrimoine o esengeli to protéger bango malgré tout to moni ndenge pe mikolo eko mosala ke héritier eko mi guerre ba o mi ko fingana na faire na yebite pour na moni na yoki sango ke héritier pe a retiré ba musicien na ye a pekisi bango ba lega suna TVT par rapport ya ba guerre wana ndenge komi ya ye na faire gola mais avant comme bongo to moni kaka na ba TikTok na ba YouTube wa to moni ndenge ni guerre ezali ya héritier na faire po Muzeki Ndingu o fera kabeli a pesie mutuka voiture ketch ya rouge wana ya sika o suscité ba polémique pe belé selon Muzeki Ndingu a ebike azalaka na héritier azalaka na fere. Mais na cadre kaka il y a kolia les deux côtés et polémique. Oh Muzeki Ndingu ndenge nini BBC nini promotion ya Stade des Martyrs ya faire au salon makasi par rapport à héritier. Muzeki Ndingu pe na tourne ya lobi kete il y a faire ezake na bandako lobele. Bien sûr, faire ego la pesaraye sur 1500 $. Et puis, côté à Paul Montou, à bandako pesa bango $100 pour nous sala ba descente nde bandako tambola wana. Yango nde bandako motivé pour que basa la promotion bien. Et nasuka ba récompenser Namutuka, et ça le fait quand même bien. Mais je crois que Ngai na koloba boye. Héritier Goga Toto ya Tembe, mon frère à moi. Si est réellement si ndenge o eza kolobama. Ngana ko senga pa na yo. Otika ndenge na yoki kolobi ke ba mise ba lekate mais na rolinga take soit kotinda ta membre mo bureau à s'excuser par rapport à ba propos oyo et les cas qui chef d'orchestre lobaki
Mishka. Et ça là qui vraiment, et y a des propos vraiment, attends n'enge ya guerre. Attends n'enge ya robeta mansasi, ya roké na ngona ba façon wana. Bon. Toza batu. Mais on a bien, il y a qu'on s'excuser pour nos propos. Yozande ronangai na ebi pourquoi na lobi bongo nyon seza rolobate na TV mais on a roloba na analyse pe na TV na rolobaka wana mais yo mo yebi ndeni ko pe roboma moto po lelo bientôt faut beta stade des martyrs. Je crois que on en a besoin de fans. On en a besoin, il y a des fans kaka, il y a yomoko ba spiritualité. On en a besoin de batunions. Pour même à la faire, malgré guerre wana ba warrior bazalaki. Et ça la fali, malgré guerre wana ba golo ba yaki. Luka yo peut comme on a point que concert na yo beta na stade des martyrs. Et ça la ba warrior, et ça la ba gaulois bazala. C'est très important. Réplique et Gozala. Pour tout le monde, même Zala, faire par rapport à des propos Oyo, d'MC, il y a Jet Set, Trésor Congolo, Athénaki, il y a Ngwe Salaïke, faire Alobana Bango. Et puis à Gangela qui bango, à Bendi bango matoi, à Bendi même ezala na parmi ba musiciens, à Bendi Deya Makaouz matoi. Et vous allez appeler malam mingi, koutianyo sonase. Ferré, c'est ton frère. Nengemon Fali, c'est ton frère. Il faut koutianase. Qu'on ça la promotion est bien. Qu'on crée une stratégie où on sait que stade est en réussite. Polémique est quoi qu'on a pour polémique déjà zali. Na nenga ya ba stade. Polémique déjà zali na nenga ya ba stade do. Ba tout déjà comme stade anani ezaki na son kitoko. Stade ya nani elegaki plein. Stade ya nani ayembaki danger. Stade ya nani ezaki penza stade ya solo. Déjà comparaison ezali. Tango yozo lingo beta stade ya mibale oyo. Je crois que ezaka pona robeta lisusu ka pona chanter, ka pona santé, mais ya tout oyo on a besoin à plein. To bongisa communication, je crois que to solo la qui en même maintenant fifi siwa. Mais ça qui m'a dit tout faut quoi améliorer communication et ça la bien. Mais ya ko banda yango na ba guerre boye et zo zala penza kitoko mingité. Guerre ya bajaro ndenge chef na biso ya orchestre Mishka asalaki en tout cas ils propre mingité. Nasi yomoko go gato to ya tembe webi ndenge nini ko neutraliser eloko wana pour izo sonner kitoko te na kati ya famille yo na fere et comme guerre même à la fali to koza na ba guerre eza ya musique to ça la guerre ya musique nde to moni ke fallait abeta stade des martyrs faire abeta stade des martyrs et les abeta stade des martyrs to bando ça la comparaison na bino. Nani stade na ye legaki nani ndenge lelo toza ko luka l'artiste le plus populaire na République démocratique du Congo eza nani ba mususu ba oyebisanga ke balobi nanga ke fali ba mususu baza ko loba nanga ke ezali faire. C'est ça guerre ya musique au toza nango. Je crois que oh beaucoup retenir na marambo il y a faire ezali que azobeta fait spam
Fara na roga na Brazzaville le 15 donc samedi oyo héroïne na mabe tozala wana na cadre ya Santo Thomas buka muna buka kwikila et puis le 28 Ferregola na francophonie stade des martyrs Isusu tozongi wana a obeta et puis na yokike entre Bercy on dirait faire la robeta en 2023 mais You Arena penza faire se confirmer en 2024 mais ndenge ezala na ebité so eza confirmé donc toza certitude nango bien ce que tokutani na base kaka ndenge ezalaka ba master ba Francis ba Nancy ba Sele ba Mukwantombolo ba Fiston Frappe Beritier Ibula ba Gouvele Gaulois ba Margot ndeto ko pe moi ba éclaircissement ya confirmation ya ba information autozanango mais na yebisa bino ke ko kota ya intégration ya Kisinjora na groupe ya Fali comme communicatrice to communicateur et zoya na lulumo au saranate et puis au centime na ke balance c'est comme pena mata Kisinjora uzana goa ngafona talo bien peut-être uzana singaloketu ou bien zaka ba mayaka nde bolata kawana po Kisinjora penza balobi mikolo bazo benga Fali FIFA ngai FIFA Fali FIFA nazole la FIFA mabe na ba Ligue des Champions yo sezana kati yem da contrôler bino au CAF yem da zo contrôler bino tina Coupe du Monde yem da zo contrôler bino il fallait FIFA mais boyebake Fali penza c'est confirmé appuie à confirmer Kisinjora a zongi na kati ya mouvement so déjà moni déjà que Kisinjora sololi na soule soule gal Fali pour soule sera boyo Fali paye ba que eza déjà vie ya Fali poupa du Cap la merveille aigle de la musique africaine donc c'est confirmé le 25 novembre héroïne na mabe You Arena ya Fali namoni déjà liste ya batu barokende ngai yango na comprendre te batu mususu même za ba chroniqueur mususu bakomiso net kara ata bazaka na bango na katikati me bakomo Alexandre bazaka batu ya Fali pour kara ba kende mikili ba chroniqueur na biso na ole la bino mabende ni bokomo bimisa ba face na bino ngai na lobaka boy kopé sa point de vue na ozala moto ya moto c'est deux choses différentes pour ngape na kozala na zana ba point de vue na nga soki ba ya minga na ba émission na zana ba point de vue na ngai mais awa na za loba logo la journaliste à au milieu du village. C'est ça on va apprendre pembeni ya honorable Zakari Baba so nazo pesa mbote na formation pesanga. C'est-à-dire que il y a rosalara naître. Tant naza awa naza naître. Mais ce qui monto yambinga na komi invité oyo na montazo poser nga ba question na opesa ba point de vue na ngai selon musique nde tozo monela ba to faut comprendre ngo Fali Ipupa azo kende nazo ka chance ya kokutana vena biso defa avant kufa pe à son âme
je crois que question pas poser railler. Ou on a toujours répété des fois à répéter na izakani wangata na mon des arts na commune ya Kinshasa pour Xavier oyo to bandaka ne mwa kala depuis azaka na Kenya na salaka penza moi na ye même ezala recrutement ba musicien na ye na King na salaka ngo na vie wana des fois baza parmi ba vieux ba pesanga ba encouragement na musalo autant on azana opemeni ya honorable Zakari ba baswe émission vers to les kana RTNC mais question o ba posaka ye vie ndengo zo mona na génération oyo baleki na yo o bazana sima à part ba jibena ba wera nani azolanda lignée na yo atanga komba fali abi par rapport à nini par rapport à concert ndenge fali azobeta na ba pays Afrique vie alobi abeta au moins na so na bosanité kozala ba 23 bien 24 pays y Afrique o abeta ba concert et puis na ba stade pour ya ba na robeta ba concert ba concert na semaine aroba no abeta concert abeti mercredi jeudi samedi dimanche ya ba na robeta concert ba concert bongo tandis que na ndenge ya robeta na bamboka abeta mwana so na se trompete et rozala ba 22 ba 23 pourtant moto tuni ya fali a hollande na sima na ndenge ya robeta na ba pays africain pour commis déjà na 19 abeta mwana na 19 pays africains ezaki na terme wana et to continuer ki penza li solote parce que ezaki na bambuyama ba tellement ba grand poète musu bandoko ya wana et comment qui moi li solé comment ko changer mais ça vieux to bandoko solane vraiment makasi bien na ba manager né Gilles Sana bazalaki wana et tout sola vraiment bien et puis kati pona ko kena masolo mususu lelo tomoni na masolo to betaki ne na utoloba na bi Fally Ipupa azo défendre drapeau ya Congo, faire rigolo azo défendre drapeau ya Congo, baza artiste sengeli to soutenir bango. Hors polémique. Na lingaki nanu awa parce que polémique otoza kokende na asir na ba émission musu na yebsaki binoke polémique ya Fally na faire eza vraiment grave. Nga aza moto yo lelo na zarape présentateur ya magazine moko ya Lingala ndenge ba Lingala facile ezali na salaka reportage ya ndenge après concert ya faire ninga bete stade de martyr ya ndenge guerre ya Fally na faire ba fan na bango ba putana o esala ke warrior acha Gaulois Mulangi na Kingo et puis Gaulois kufa sur place garçon wana bakanga ki e procès na ye et uta osala dernièrement je crois que lelo et roleka na magazine et que bakatelier condamné à mort peine capitale pour baswana oro samba na moto akufati nyonso na po nini guerre ya Fally na faire warrior acha penza Gaulois Mulangi pe Gaulois kufi sur place par là na nina lobaka ke excusez par là na nina lobaka ke likambo
il a fallu na faire to ko zala ba fanatique, il a fallu na faire mais fallu na faire y compris na héritier baza ba patrimoine ya musique congolaise oyo sengeli to protéger bango puis to soutenir bango makasi. To komi na tango oyo ngana sepela ki tango na mona ke faire abeti fali abetaki faire abeti siko ne baza wana baza ba artiste oyo bakomi ba tête na génération o mato kita soit fozala na ngambo ya mutu moko soit faire soit fali eza guerre oyo yango no moni héritier azolinga akota na kati eza guerre ya leadership donc il faut bien comprendre ngo mais na ndenge Mishka ndenga kendelaki na yebi ke azara moi chochoa Mishka azara moi chocho très intelligent bon chanteur oyo ndenga kendelaki et salaki penza bien te ngala ko luka et na osenga penza eloko wana hein boke nango molo malgré tout ezalaki place Congo de trésor congolo muto a kendeki nango mabe mais réplique et na ndenga mabe réplique et na ndenga ba débordement c'est vraiment vraiment bien te parce que tu es bien réalité o ezaka na kati ya musique donc na sujet mosusu nde na lobaki déjà que you arena fali azobeta donc il faut to préparer en makasi pour kozala somo bato ba kotondisa fali susu akotondisa ngo makasi puis fu concert wana ezala pe netika la pe ngai na kosenga na fali pupa ba concert tout non zobeta ba concert a minene il faut que bato baza ba professionnel ya média to garda ka ba image c'est très important pour la histoire ya musique congolaise c'est vraiment très important pour tozo koma na un moment donné ba image ba concert wana oyo ya minene oyo beta et ça la souté donc or il faut tout garder ba image wana ezala c'est très important pour la histoire le temps total ba concert même ya studio Mama Ngebi ya ba vena biso Luambo total ba concert ya ba vena biso Tabulei ils ont permettre biso toyeba même biso atoye na sima toyeba ke ba vie ba sala musique na ba niveau boy et ozala très important ba concert tout ngai na koloba boy ezala na o esala piaka na oyo esala piaka te esali ba plein craqué tokozana nango besoin parce que c'est ça œuvre o ezola sa grandeur ya artiste c'est ça grandeur ya artiste le loso totamboli le londe ezabona ndenge na cadre ya histoire sur le bic fali a beta you arena image ezati on monte que tobimi ba tintin quel que soit polémique même après 20 ans tobeta ngonde mususu lelo ba we ranson na ba jibe ma polémique c'est mais ezala ba concert pe o bango ba sala ba piaka ba beta ba concert et sala plainte nyonso ezara plainte c'est-à-dire que dans le cadre de la polémique, ils ont un bon. Mais dans le cadre de l'archive, il faut une image éthique pour le cadre de l'histoire. Les artistes sont grands, ils ont un stade de martyrs. Ils ont le droit de défaut. Ils sont grands, mais ils ont un stade de martyrs. Ils ont grand. Aux yeux de Bisso, Bozi Boziana, ils sont grands, mais ils ont un stade de martyrs. Je comprends. Donc, grand ezaka teke pour mettre stade de martyr, mais grand eza par rapport ya musala savoir-faire. Au rôle batté que oui, lelo Redi a mis sa grand T pour abeta stade de martyr. Redi a mis sa grand et puis abeta ba grand concert net ba concert en télé. O to yebi ke bauti concert Redi a mis ba ya bo foula baluka. Foula et baluka bakufa ezaka ba étudiant. Donc pendant qu'on l'axe que biloko mususu o eza plein ozo sala malelo eza penda ya sikate mais sauf que époque na époque eza na makambo na yango. Likambo ya
Vu de loin na mwasi na ye o eza que tomoni mwasi ndenge ka tozo naza na certitude te mais to salaka analyse ndenge biso nyos tozo mona na ba vidéo ezo tambola tambola lelo mama epela azana makala par rapport ya ba propos atenaki na émission selon ma information pe otoyoki bakangi mama epela ndeni il paraîtrait Bijou la reine abengaki mama epela entre Bijou la reine ou bien Moutoumora abengaki mama epela. Je crois que Bijou la reine abengaki mama epela pour na koyebisa que oui ba papa tenaki eza bien te boy na boy. Selon pega ba information ndé bango ba pesa explication ba bio mama epela a répondaki abi que oui bon eza nango gravité so ba pesi ba bière na ye a koyo kozonga su na TV pour a démentir yango. Si vous avez dit que étiqué, moi si à vie de loin, alors bah dit que oui, comment se fait-il, Moutou aleki na TV, azoloba makambo avec certitude que nga naza moi si andumba et puis na kusharana mobali mususu, a lobi oya kwa koloba, sans que ayeba ke za ya solo bi ya solo te mais tango ba komo benga ye alobi ke ba pesa ba bien na donc ye azwango lo rwande ayebite ke oui abanda obe sa personnalité a mutu nde sala ke ba benga mama epela ba bengi mama epela bon selon pe ka nde ba lobi na ba critique na ba vidéo ngo na ba audio ezotambola abi Bijou la reine abengaki mama epela te po bakanga ye abengaki ezaki po baluka ndeni ni ko arranger likambo wana par rapport à ba propos ndenga banda koloba et moi si ya vie de loin tanga monaki ndengo wana yepe likambo o akokangisa na famille na ye ba jijaki yango malamu mingi te tanga bayoka ke wi akomi ko senga ba pesa mbongo ya ba bière ne bango balingela ke boule tango baza ko solo na Bijou na Bijou la reine et bango bayaki wana babengelaki la police bato ya parquet baye bakangi akei et puis bakangaki vendredi talaka bakangi vendredi le temps bolo ko benga pour samedi moya bima ezati mutuka ya makale ye bamemie nde tozolo babu azana makala il faut siko basamba siko okosamba akoloba nini tango yo lobi ke oui moi si ya vie de lui azandumba azachel ozana ba preuve nini o kolakisa ke oui azandumba yango no moni ba propos tolobaka na ba TV oyo so ozana certitude te ozana ba preuve te ne faut pas kolobaka na TV pourtant ba bakokanga yo et comme pour le lorsqu'on a moni yango comme ba moloba na TV o moi sa vie de loin akangisi mama epela mais ba propos tanga tenaki ayebaki te ko komele ndengwana waneza babiloko oh pour déjà même ezala Ibrator aloba ekutu ayebi ata makambo wana ta mokete batikala kokutana te et puis ayebi yango ti côté ya Ibrator déjà bango balobaka ndengwana na yebi te ezala batu na ye so baleki na TV so baloba ndeni po Ibrator alobi ayebi ye ata mokete batikala kokutana te mais tant monta za koleka azo tenir ba propos ya ndengwana sokombo ya mutu faut en avoir certitude to cause na ba guerre mais il y a des choses oyo tango zolo bango faut yika piko faut en ba misisa penza solide donc to komi ko chiter déjà presque na émission na biso na pesi mbote na batutu balinga ngai na pesi mbote na Jean Flix basasal basanda dans tel l'héritier testamentaire peu légendaire na robosa na te Yannick Odia les cerveaux penseurs ya jeunesse ya commune Ngalema na fandisio depuis commune Ngalema fandisa idéologie na ninga mukiete na bosani pété pla médito no vrai chéri hein caméra woman na solo
na tosunga na télévision na pesi mbote place ozali na pesi mbote na Jos Bafola mobile ya pembe mwasi ya pembe bébé ya pembe pembe et puis na fandisi susu Maître Christ Cicéron Bakumba Bofaya Psaume 35 mwana ndako leader amubesu leader ya supu hein balobi les leaders de tous les leaders ya bana commune ya commune Kinshasa et puis na fandisi par sec naye Olivier Kabangu yoyebi ndeka to sololaka pona ko citer ndenge na lobaki likambo ya tobeti déjà presque nyonso ya fali na lobeli yango na lobeli ya fere ndenge obeta ba concert na yo wana ndenge ya lamuki bo sentim na ka lamuki na ndenge ya solo alamuki le roi mobali tanga lamuki alniati pena fali coup de tête fali azuna no coup KO azuna no coup de tête ya KO nan ti azola muka malembe mais je crois que c'est ba cotis bena 1-1 pour niveau pena faire azwaki makofi na ye alala ye pongi ya KO. Ça montre que ezali bitumba mibali tozo continuer malgré ba polémique oyo ezali koya. To monaki même na procès wana batu balobi même ezala bimisi même makambo ya ba makambo ya vidéo ya garçon moko boyo alataki polo t-shirt ya Patrick Mouyaya. Batu bakomi même na niveau politique ba mususu bakomi ko récupérer ngo. En tout cas on a kolobaka aboy. Tant batu balata ba polo ndenge na utolo banaka ma musicien. Na makambo pe ya politique tant batu balata ba polo elingo lo bateke na za mutu a mutu wana. Po ba mususu pe balobi o to mona pe musu alati nini ya force de progrès. Ezali kambo ya bongo ti. Ligamba parti politique mutu na mutu elingo bateke ne ba criminel ne baza wana baza na ba point de vue. Malgré ba osala ba criminalité na bango to bazo kidnapper batu mais au rappel so atuni na point de vue ya politique habité ngande na boy na soutenir Fachi ngande na boy na soutenir Fayulu ngande na boy na soutenir Muzitu malgré toi ça kidnapper ndenge mongo pe to moni makambo ya batu wana elingo lo bateke wi lokola lataki polo ya Mouyaya c'est que Mouyaya yebi makambo na bango pona moni makambo wana pe tomboki makasi tozonga pe nanu tout droit tolobaka makambo pe sembo tolatsaka batu bakuruza ya moto ayebi likambo ya motu na makoloti donc batu bazonga na nzela et puis tobongisa na likambo wana bien pona kosilisa je crois que batu nyonso bayebi ke héritier Goga Toto ya Tembe azobeta stade des martyrs oyinda mabe le 25 You Arena le 25 novembre, héritier le 28 octobre, Stade des Martyrs, You Arena le 25 novembre, Yafali, Ipupa, Feregola le 15 juillet, Fespam, Fara, na Roga. Na Bartis Mswa Libanda, o baza invité na Fespam wana, et puis a un concert le 28 juillet na francophonie donc ba concert comme goye belé il y a Bercy na la certitude nangote mais You Arena na yokaki déjà madame chargée de communication il y a Ferregola a confirmé kango que Ferregola a robeta You Arena na 2024. Guerre au ezali entre héritier na Ferregola il faut bochanase mais na moni lisusu po selon pe kande to yoka ba moni guerre ngo komo kende moi tengo komo toucher ti na Weranson donc na moni yemo héritier lobi que cesser les faits pour et komo ko toucher komo ko komati ya retoucher na yansone donc et ozala eza pena bien mingité pour Weranson azali papa na bango yemta sala bango na pesi mbote na batutu boza kolanda nga na pesi mbote na Igete Zemanga
Mobutu depuis États-Unis, na pesi mbote na Jérémy Yoka le potier depuis Chicago, na pesi mbote na Eveline Nzaba, hein, grande sœur propre, il y a Eliane Nzimbi, na pesi mbote na batuto bolinga ngai, na pesi mbote na Mike Mwamba depuis Djoubek, Charlie Kabanga na Lubumbashi, na pesi bino mbote batuto bolinga BG Manda boyebake makamuza kokende toujours kitoko boyenda. Maman Claudine Massaka, leader kuna oaza ko continuer avant d'ici idéologie, coordonnatrice provinciale, il y a AREP, parti cher, il y a excellence Guy Loando Mboyo, hein, na pesi minombote place aux allées, Matia kitoko tozala toujours wana, ben élection za roya kala mingité, mais botia na se ba fan tout. Ba warrior bolamuka makasi. Ba warrior bolamuka makasi. Ba warrior na lobiango na obandela suswa ba warrior bolamuka makasi. Na ndenge ya ba stratégie. Et puis ko soutenir artiste na bino fali poupa. Pour on dirait hein bokoti na moi bolembu moko boy. Depuis Ferrego la bêtise stade des martyrs. Bokoti vraiment na ndenge bozaki na pression wana et ali souti. Mais bravo na artiste na biso ba la fierté à musique. Ngana bino to monani ka ndenge zalaka. Merci une équipe technique ezalaka et ça la musala ki toko na sima ya caméra Enoch Gaya le dragon de la presse congolaise et puis réalisation à Whisky Wishia. Hein? Whisky Wishia. Oyo ngana benga ke le génie de la presse congolaise. Merci na Yapito. Hein? Ken Piana satellite depuis Mikila Poto. Ngana bino ndeka kizalaka. Non, c'est trop fort. Tolek. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, on va te là qui a donc il m'a envoyé que le bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.